Olá pessoal, muito obrigado a todos que estão a seguir este vídeo interpretado pelo Mr. Brenny Brandon Bravo. Without any Mr. and trouble, the powerful man. Vamos! Toko. Manico mascarade. Mr. Brenny Brandon Bravo without any trouble and mistake. Yeyo ayena ba filme na ya sikatala net ba filme o dokolosi. Ozongo kaka et Mr. Brenny Brandon Bravo. Et je salue le pasteur Eric Kalumbu de l'église Maranatha. Tika ete ba portenir ce kanga makina 2024 et forma na 2025 au nom de Jésus. Oui, j'en profite de saluer le directeur Arnold Lutumba Akiluba de l'église Maranatha, Papa Omela. Avec notre film, titre à film, Save My Body. 5e partie. Barter ya bien lokola. Zubi Michael, ye pasala ki na film Oyo. Queen Hilbert oazo joué na combo ya Annabelle. Ajenigo Simeon oaza na combo ya Pamela. Soshima Ezioke, mwana Papo pa Matima Kasi, Austin Awijor, ba papa na biso ba Matima Kasi, Christian Adim. C'est parti. Oh bébé, bonio, o lamuki bien, na lamuki bien. Okay, I want to go for some. Nazana posa na sala croche na tongo, ça va, tout le monde na calamité, oui, na mono kalate. Bandeko Annabelle Gat's House, akeko kima croche. Ninge zala kaka awa tomonaki camarade ya Ebubedike oyo abengaki Ebubedike babeta jeu shida ebandi kosimba. Est-ce que Ebubedike a vu déjà ba film, mais c'est comme si hein, moi vous me salamite abino wa botimbela boyebela ko to monelo monte abengaki. C'est comme ça, benga baronne. Hey, Massa. Bonio. Eh, naza bien, nena bona parler à la fille. Eh, ouais. Au côté na kat. Aujourd'hui d'avoir photo nanu te, c'est là dans kimia. Tala azo akeki m'accroche donc ineza wana abi awe olambela ngamolo moboe. Dans na micho to comme sur la même morale. Massa, yoka. Tinda kaba photo, il faut prouver que kobanga te naza dana kata na mbetu net ouais tala nuance za bien na juillet na pc ba bi point banini bino zara tempo tala massa na esili baron ba pesier une bonne nouvelle. Baron à comprendre que non j'ai na bango ke koto Annabelle Gat's House pe na croche o abaneko kima yo toyebi akima accroche téléphone na yo massa moi ça na moi si t'as lesbienne azana mumbali t'as lesbienne yo zala na mumbali oui na ça mumbali oui na ça na petite amie nanga oh to luka ba lesbienne nyoso to beta ba to boma bango bandeko. Est-ce que ils ont stratégie ou bien nini balobi ba luka ba lesbienne nyoso ba beta bango moi c'est yo. Soza lesbienne faut pas bêter. Tomoni bongo bakuluna bakinaper bakangi Annabelle Gat's House osabia te na zabiante. Some people tried kidnapping me. Batumo bakinape ngai na nzela babotolinga téléphone nini bakangi yo. Kana nzela na quartier na bino. Mais la chose étonnante about nanga soki nazana petite amie sona na moi mobali yo lobini na bisiene wi nazana chérie nanga tika na palin Ebubedika ki bien yo ebi bango. It's not like I know them. Te na ebi nanga bango te na iba ba ono ndeni. Ngana karto pe na sola pe na ba mbali mingte. Mais na ebi nanga plan na bango te. OK. Ni nango sala. Bon, on sala nettoyage. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Non, salango non. Na ko sala non. Ko salango te. Ça va. Na kanisi que Ozana mutu mokobo travailleur faut
obanda ofuta ye na kati ya ndako we na oluka bon I'll be yoka downstairs in a jiffy. na miniti oyo naa na nzala Shouldn't go. olingi oloba nini te naa na nzala ifo mpenza toluka tolamba tolia sava na olambela yo kasi bandeko awa Annabelle God's House na ebubedi ke c'est comme si makambo ekende kaka mbote olekene mbutu te me mbote zwa It's a brand new phone. nasombeli yo All the telefone pictures we got. And there's a SIM card in it. For you. natie na sim mpo na yo What do you mean? nini yango lisusu bandeko emeka basombele telefone android oyo eboma makambo emeka zwa madame Madam, please. pardon Please, I don't need the phone. madame naza mposa telefone te non oza mposa telefone zwa te nano te non oza mposa telefone te pardon vraiment kopesa telefone te This temptation. pardon naza mposa nalunga tentation na yo yoka Listen, yoka I'm not tempting you. naza kosala This is a tentation te napesi yo telefone eza lokola kado oyo euti epa na ngai epa na yo oza na posa You telefone need to talk to your people. oza na poso solola na bafamille na yo na bandeko na yo na barelation na yo naza vraiment sérieux nasombeli yo It's from me to you. eza ngai nde nasombi kado baboya yango te madame In the name of God. merci merci so opesi yango na koma papa na yo aboma nga so akuti nga na batelefone pardon tika makambo te na lelo fort pardon madame bolimbisi telefone yango na oboya telefone pardon non zwa mwa biso bandeko telefone epesa ete mwa bipwepa moke bandi kosimba emekaka pimpi quelle tentation subordonnée madame nati yango na poche ya nsima obie na poche ya dendo bande akomi koluka poche nini akotya telefone pimpim gwan bandeko bobenga biso mpona bapromotion ya babiloko na bino vous ne serez jamais dessus boza na baspot boza na posa totyango na bafilme na biso tokosala ekoleka vraiment sans likwanza hein? Dans le sens que vous allez vraiment décider. Oui, je salue Mr. Derive, Cleve, Nakweti, l'homme Oalobaka, plusieurs langues internationales. Na Madame Nae, Maman Jacquina, Amédée, na Pesio, Salam, Maman Jacquina, moi sa pembe. Mbata! Babeta qui est? Babeti Emeka. Yo ozwi owumisinga libanda pe c'est comme so bimi na kati ya ndaku nanga patron bolimisi ba papa pourquoi osali bongo papa ya zwi ya tikinga libanda na wumeli makasi na beti bapimpi ebele papa bolimbisi siko bando sani na kati ya pale na ngai papa c'est juste un aïfsa qui est atalanga banini mobo wana bongsela ngai eza faute na nga papa yoka zala prudent misu na nga mibalo etalaka yo na bomaka papa bolimbisi telema boni yo papa na bien nazangaki yo nga nazangi okoleka en tout cas naza nesengo yo ozongi vraiment na ndako na yo merci Maneko, Mr. Brenny Brandon, bravo, without any trouble and a mistake. The powerful man here in aba film na yasika. Bobenga biso bokozala desite film oyo to pesa batu oyo banobenga biso ba dédicace ya Ofele. Kana film oyo après oh on est roya dans mieux venir à moi crédit, moi méga pour tout télécharger la film nyonso yasika ça là-bas c'est bon. Boss, et salami, andimi, aux assure, oui. Alobi pena que non, zana petite amie na palais na na ya solo. Banebo ezala kije, bana mibali oba qui n'a pas qui Annabelle God's House bango yo. Oui, en tout cas, c'est un sala ba faire na yo. Ah, te comprendre. Ezaki, méthode du mot quoi confirmation. Ya camarade oyo ya baronne atimelike je na bango kala mingi te parce que
bobo sanate batikali kaka na 5 jours nane ba beta jeboué. Donc dans 5 jours et que ba raté ba perdre mbongo. Parce que Jésus beta ma pesa ki bango. Donc c'est comme si ba tchakango 15 jours mais si Ebubedike lunga na village aya ezwa ki pe moi de yaton. Et alors na minute au game j'ai possible les tirer 5 jours tandis que Ebubedike a commis na parler à Olamba ni nango sala. Ta na lina lo lelo ni nango préparer. En tout cas na Olamba bon moi bien au CPLan. Zela toyo kakas. En tout cas aux a de cité. Nga vraiment naza vraiment meilleur cuisinier en mboka oyo. Oui, na sepeli. You know, I really want to use this opportunity. Naza pour ça na profiter de l'opportunité na tout nos mois question mon boy. Problème exact tout na. Bon. Okay, so Yoka. Question ezaka boy. Est-ce que vraiment yo linginga na bolinga solo? I have no reason to. Na rozana raison okosa yote. Nga na loba lokuta te. Ne aboye okomisinga walala. Banego Ebubedike lokuta makemba mibali bazaka bangoto bo. Bon, on l'a mis en kitoko. En tout cas Banego Mapesana mi popo. Esili, alongi. Asi aye moi mi popo. Ça la va c'est bon. 1-0 Ebubedike a mené. Agneau quoi mi makasi jeune pardon. Babanda Kolia. Oui, je salue mes parents que j'aime beaucoup, maman. Émilie Katula, Zanga Mongo Zana Batu. Sans oublier maman Mandaka Katula, maman Micheline Katula, Makayaya Katula et maman Bijou Katula. Je vous salue à passance. Je salue encore mes oncles que j'aime beaucoup, oncle Kadi Katula et oncle Capi Don Bravo Katula. Toute famille bravo kuna nangola na pesibino basalam. Je vous salue à passant. Asekaki ba comment coller sana. Ah la 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 la. Ouais. Je salue maman Mimi Kilo Bravo na Angola na pesio basala. Biloko la me kito makasi, merci beaucoup. Je salue pasteur Jérémy Bravo. Jérémy Bravo Lemba na kati Angola. Toute famille Bravo, famille Katula, famille Lemba. Je salue papa Lemba Séraphin. Honorable Kuna, équipe nyonso ya Gazelle. Chauffeur ya poids lourd ya makasi papa Lemba naba masana za. Et merci beaucoup Liako et Liate. Soit na hôtel na kosote ça va. Bolingo comment est déjà na makila. Babanda kobeta ba carte. Bazobeta j'ai interdemande. Qui interdemande 10. Kanenge zalaka. Bande ko ba sports na bino bobenga biso vous ne serez jamais ici. Et Ebubedike a comment déjà na 4. Moi sango bena à la pembe. Oui, je salue ma belle famille Yula, papa Yula, et je salue toute famille Yula, toutes mes soeurs, mes frères, je vous aime tellement trop. Bandeko, bana ya Congo fort, bana ya Mbanzalemba, bana nyonso ya Avenue 2 Ekiri, tous mes meilleurs amis. Nine kind na madame na mama parfaite na pesi binoba mbote bisika bozali mbote lisusu na frère Christian Ndungi kuna na 2 Ekiri bande konanga nyonso bozebele Arnad Kumbi yayo yangoyo. She's beautiful, so amazing. She does not forget. I never forget. She's beautiful, so amazing. Mandeko,
Je salue la famille Makulboy. Tous mes frères. Mas ulimba musalate oui. Fona sala kaka. Moya ulembezate. Donc ye no za boyengana ya na komika mongamba na yo na osanya so. Puna l'action na linga yo na telisa ba pineti na senango. Non ko sokola ngo tina setete pona yo funa sala pardon. Omoni moi sur kitoko azo mériter na ba pineti ate ba no nyata salte menga ifani ka ngo tina se non. Boye o c'est pour mon eka yo moko pardon. Na bi ke de o linginga makasi te. Ah! Et vous me dites que muto na stratégie ah. Pandeko Mr. Brenny Brandon bravo aye vraiment neti mutayaka wow. En tout cas na sepe no makasi au travail talane ngengi. Wow! Amonia. Like I said. Na bande koloba na mona mwana ya mwasi na nzela pe na linga ko ya te me mutu mo efinga nda fanda ka komo na ngai ikena me okobenga nga cross. Yes. Oui, cross oui. Okobenga na nga pe ikena. Bon. Ça va. But I don't know you. Mais nazo yeba otin. Well, I'm an estate developer. Omoni nazana mboko mususu wana. Structures around this village. Et on a yaka ko visiter village yo nde na mona nde mwana ya mwasi. I was directed here that she lives here. Pe ba ifsenga ki afanda ka wa pe pa yaki. Cela ne dérange pas sobo ça la relation mon simple. No problem. Sobo zaka ba mi eza on a problème te. Oui, merci maman. En tout cas na sepelane makasi aza respect aibe osolana bato. Oui maman. I actually saw her on my way. Juste temps na mona ki e I thought it was wise for me to come. na solo na ye et puis alobe na bana oya tala ye ba air moko. Oui. Problème ezate. It's so bad. Oh, biso tozana biso kaka merci. We call this end of. Oh, siko makamu nini oyo? Hein? Eh, You said we should give younger ones. bolobaki bien topesa ye akende. Mais to Now, sikoyo. Emeka Emeka ake na Lagos. we can no longer hear from him. Tokozela aka ye boete. Eh, What is this? oh nini yango boye? Can someone tell me what? Est-ce que mutu moko koyebisanga nini yango ezoleka? Eh? Ah, My son! mwana ngai. Eh, My son, God, please, oh. mwana nga pardon. My daughter, please, God. Mwana nga boya na mwana nga mwasi na mwana nga mubali boya. She came my wife. Yoka zala kimia ba ozonga. This is too much for me. Oh nini yango ezokomela na vina nga. Hey. Tala eza makambo boye bomema one bomema wana te. Yoka. Makambo wana eza te to bana osala sondene. O toza boye nga naza sûr que Emeka obenga. Mama. Papa. Hein? What is it? Nini ntiuntwa? Emeka benga za posa sola na yo. Emeka. Aha. Ah. Enyuwa. Papa. Papa naza bien oh. Na grâce na ngolo ya Nzambe nyonso eza bien. Papa. Oko eza facile te. Papa. Papa na oyebiso makambo solo awa na Lagos. Hein? Baminda pelele bakamyo kwenda vutuka pe ba jeni ba kuluner ebele ba botolinga nyonso. Bazaka nyonso nga nazala nango vraiment sac, portefeuille, porte-monnaie, téléphone. C'est pour cela que moninga nando benga binote papa. Ya kome kukolala tina banzela. Nazolala pena ya banzela na basaba pon na kome likwa alifaza. Pe ba faza makasi ba betenga makasi. Mais na micho na combien? Nazui musala. Oui. Nazo travailler lokola sécurité hein. Ba tchenga lokola sécurité na okengela na kumisi Nzambe. Est-ce que jusqu'à présent au monde ndeko ya moi c'était ataba ba nouvelle te. En tout cas na perda kinde ba nini Babylonios. Nde ba madame na biso somenga téléphone alobi pe aolandela makambo nyonso ye totambola na ya na Lagos. Oui wana pe mwana ngai papa pesanga mama pe na yoka ekala o
Maman nangai, maman de maman. Oui, en tout cas, nayo kapé maman talakaka. Hey, mwana nanga. Hey, ni na ngwe komela kyo, hein? O esalinga pas makasi. Ewo. Ba menasaki yo. Yesu. Ah, mwana nanga. Donc, elo monte à ma bekomeli à part ne ba botole ko ara. Anzoto, elo ba betiote. Donc, Dieu sera bien. Te yona ibsolo mo. Zambe aotaka kanzela moya bien pour la vie na yo afongola ba porte. Est-ce que au moni de kono ya mwasi? Au moni te. You're still looking for her. O luka kaye. Tala, naibi ke omona ye. Omona ye un jour. Maman. Continue now. Na omona kaka. Yes, no, that's bad. Oui, nyon faisait bien. No, Mama, don't worry. Don't Obanga te. Amoni ngana za emeka. Ya. Omoni, naibi sakibino nini? Bolongola no ba idete ngana ebe ke mwana wana akobenga one day, if na ebe bino ke un jour obenga oui at least en tout cas na minute na za skonesenga po mwana na ngaya mubala sana bomoy ifunanya osu nini could she have gone to? akoke wapi yo She's not at the backyard. azawa te azana ndakuta za cuisine te ifunyanya You. oza wapi Or did she boye go to see her friends? akemona ba camarade na ye That's all the gallons are filled. parce que bato ngana obanga banga nga bon Shake her. na oke na luka ye yo See whether she is here. na yeba place nini yazali Hey. ehe bandeko bobenga biso oui batu nyonso pe bami na nga nyonso na page ya Facebook na biso eza wana so bokomi kaka Preni Bravo Talent Who are you talking to? wana eza page ya biso ya Facebook obandosola nani oui baboti na nga oh mama na nga na solne omoni bazalaki vraiment na susi koyoka oui bayebisa nga mais na miniti oyo nakumisi nzambe mpo bayoki mpe mongongo na en tout cas merci nzambe apambola yo afukamaki asengi merci nzambe apambola mpo na tshombo sombeli nga oyo ya itel oyo telema Thank you so much. yoka I'm happy you're. naza nesengo mpo oyo mpo oza nesengo I'm stepping out. bon nazobima Let me quickly. bozea na fongelo Come. portant wa yaka I hope all is well. naza mposa na fongolaka portant Emeka. emeka bandeko atali ye na misu ya walala nini madame nalingaka te omoni na misu wana ya lolendo emeka aza muta soni banda babete na mboka koma lo sérieux I think I'm in love with you. naza vraiment na bolingo na yo ya makasi pardon madame madame pardon ne abona koka asusu te kosola babasi I understand how. nazo comprendre comment Exactly. yozo ceinture But you know this issue of love. mais ezaka bolingo oyo nde ekangi ngai nayebisa With yo anybody. don oyebisa pene ya solo Life is too short to ignore love. nalingi nayebiso nakopesa bolingo ya solo ya vrai You and I can work something out. mpe yo ozokanisaki ngai na kolingo te me ngai nayebiso bien esalamaka doing this. naza But I must say surpris to you ya that komona ke something changed about me. nazokwesama pena ya motema na yo yo mpo omona ke makambo yango eza lokola aventure ma eza ya solo pesanga chance madame loboko na yo elembisa ngai ekomisa nga ka lelembele non pardon naolingaka naobanga naza vraiment obanga makasi naza na mposa te papa bino abomaka na munduki baarme ya banyama wana epanzanaka te papa mutu moto azawa talanga loba eloko moko ngai mpe You, na sepeli no makasi na lelio na kufa na nga me nasala asamblaki mobali me papa na yo nde ka ne muta listen. yoka My father will be out. papa na nga azala ami kaka libanda mboka
God gives us enough. Petango ya obima libana mboka turo yo. Toso la vraiment makamwe belé a na ndakte metoke quelque part. Love is all that matters. Ngali na ebiso vraiment. Na oyebso nyonso nga na okana wa projet tout ça na ngonga na yo. To give this a chance. Pesa ka chance oyo na lingo na bolinga solo. Hein? Say something. Lo moti. Let me open the gate. Zana ke fongo lo portant. Bane eme kaya na ka pour la portant. Et weleke bande ko Mr. Bweni Brandon bravo without any Mr. kind of trouble. Ye yo ayena ba interprétation na ye. Ah? Je salue président Zola Kikota. Vie o ebi ko sola na ba petit na ye. Vie o azaka bien. Yaya. Oumela président. Simba Nzete. Nyonso eko ma pete. Je salue toute famille. Oyo nyonso ba otala nga na minute yo. Ah, bana ya kan kokolo, bana ya kan lufungula. Je vous salue à passant. Hey, nakoki kobosana te. Kopesa salam nanga na mama. Patience. Oui dit mama colonel, oui dit patience pasi. Kunana. Makala bon alina kende. Yoka. Na oyoka pasi makasi na ebike yo zanganga oza bien oui naza bien oza sûr vraiment oza bien oui. Isn't it obvious I'm not fine? Mengali na bisoka ke ezala na me yo mo ebida ke non naza bien te. Po okendo tikanga oui chérie. Bandera ebubedi ke akomi mutabi pwa. Eweleke boy sabana bakelala. Ah walala. En tout cas na lelio fort. Pembe na yo nyonso ya yo. Yoka. I just don't want you to En tout cas na makambo ebele naza posa te osala nga pasi. Naza banga bolingo na nga na lina peso nyonso ya nga me yo na obanga. Oza kito makasi muto osalo mabe fo amilokama. Akene na lufelo nga na osalo mabe te na obatela yo. Naza na pona yo. Lokolo bibongo batela nga tika kaina sala kailo mobwe. Bandeko anabela bya salelo mo eloko ngo nini? Ah, azaki na ba maîtrise. Tobo sanate etikali na 4 jours. Bakendaki. Mission o ebubedike ayaki kosala na kati ya palais ya Annabelle. E baniko kene onire na introduction nango. En tout cas kotinda ngate. Mais cette fois-ci, voici kabana. Bake zwara mai. Tamba oyati azwa mai na bidon. Maramunyo se zara bien. Bobenga biso na numéro isa affiché na 0 80 9 8 8 8 11 04. Wana na pesi dédicace directement na évangéliste Roger Baka yaya oyo asala ke ba petit nyonso bakoma na courage ya kosala ba interprétation ba film Nigeria, sans oublier Trésor Baka Lutadila Pai Grande yayo yango yo et papa de papa Mr Chamberton ozalibanga ifunanya nini yango nini yango lisusu ofandi kaboye tandis que nga na olamba kuna zamba makamuso il faut edenga kuna na cuisine nini yango zana imera boye nini yango ye problème nini hein mameza ebube na ombenga ya yamba bapel na ngate hein ah benga nga pete oza sérieuse oui ebube ah it's unlike him. I'm just worried. En tout cas na obanga kaka obanga pour nini mwana naza mwa mbali mo malamu peut-être aza vraiment occupé na makambo ya bafaire ake kosala mama ebuba benga nga na minutes ba 30 minutes 20 minutes ebie Alexa 1 heure du temps tesa kabenganga mama na yeo mais problème ni mwana ngai na bana kolamba fufu na bitoto anto ifunanya naza kuna na olamba limbondo mwana bosola na ye
Ok. Zala prudente. Bandeko, même na Nigeria, balamba alimbondo. Ozoyoka. Oza bien. What is it? Te naza bien te. Ni nango. Ezaka fiancé na ngai. Since yesterday. Fiancé na yo. He has not Depuis picked up hier. his calls and he didn't- Lobby a obenga nga te. Père yamba appel na nga te. For how long? I said Esali mikolo ebele ka lobby. Na lobby. worried. Bon yango wana o se soucier boye oui. Bon il faut na okoka Not te. to worry, okay? Kozala vraiment ba soucier belé te. Abenga I yo. want you to be happy. Naza na poso za nesengo. Hold on. Yoka na ele omombo ya kitoko kado ya kitoko. Ba petango balinga pe moi ba kado sala ba moi ba chaka. Oui, je salue ingénieur Peace Boy. Moi mon balo sola bien na batu. Ya yango yo. Et sans oublier maman Nzuzi Sanda. Je salue encore Willy Sanda et maman Mafuta, je vous salue à passant. Toute famille Sanda, je vous salue. Yango yo na sombeli yo. Olingango. Baila ke moi shama. Amela au moins si moi bol pas abenga shama donc ezali compliqué abenga shamama. Tana sepel na makasi. You're welcome. En tout cas, cela ne dérange pas. Naza posa kano za mutesenga, oui. Naza vraiment naza na posa naza apenda vraiment meilleur ami na yo. Moi mbali mo est bien. Un bon ami. Oui, merci beaucoup. So, Bon, what are you doing? Why don't ni you nango just go sala out? pourquoi pas toko ke na biso to se promener na quartier na bino totala. Eh, No, I can't. vraiment na olinga obimate. We can't be walking around. Toko tambola I don't want boete. to gossip. Naza posa te babeto aba We're matutu. friends. Oh, kako tambola kaka. Tala. Sorry, I can't. Nada désolé na kosala yango te. Na obatela nde yo. Pona matutu. Bon, le colo bibon, cela ne dérange pas. Attends à la prochaine occasion, oui. En tout cas, Zaka nene sengwa, oui. Yangwana le live fort. Tango seki bonga na yoka kitoko. Maybe you can share. En tout cas, peut-être comme ça toko ken ensemble. Après tozala na suite fin ya film oyo. Da film oyo kendaki mulai ko bandana 1 na 6. Koto balalaki Azaki bongo. C'est comme si Ebubedi qui a sali oyo akana kasala. Hein? Binomoka boyebi. Zate ka nyonso ko interprété par Dombadi. Eweleke atie loboko atala soka otala. Alinga sala nini? Toyebi mission na ye. Alingi asala système ya Balthazar. Hein? Moi, ne ba yizaki moi photo ne zalaka. Bande ko tomoni déjà. Eweleke bana mibali bana baoka bapata puf pe bazala na makemba e bade ko filme na biso ezaki kitoko makasi. Je salue tous mes frères batunya sobalinga Mr. Brenny Brandon, bravo ba meilleur ami nanga na pesi bino ba salam kuna mwa mobali oyo badombadi akangi bafoto oye akanaki azwa bobenga biso boencourage biso boza na posa ya bapublicité na bino ekota na bafilme na biso. En tout cas, vous ne serez jamais dessus. Napesi lisusu basalame na batu nyonso oyo bayaya nyonso oyo babana musalo liboso na biso bapesa biso ba encouragement lokola évangéliste Rouge Baka et sans oublier Trésor Baka Lutadila Bakason Mr. Chamberton Alenzaya Demic sans oublier Mr. Bed Bloomwater Didier Parfait Kuna Matadi napesi bino basalam agwa du monde papa ya bana ya yangoyo. Je vous salue tous en passant. Abana kotala ba vidéo baneko
réaction bandeko Annabelle Gatz House abimi na kiti na mine de peli bandeko ebubediki atala boye Annabelle Gatz House atike na chambre mais abimi na kiti filme na biso ebandi bandeko kotindanga te bandeko ebubediki ake wapi aye na chambre amoni ye lisusu afongoli amoni ye lisusu alamuki bandeko bobosa na titre ya filme na biso te Save My Body Save My Body eza bikisa nzoto na ngai yo oza nani ngai nazali oyo yo osali makambo oyo okanaki osala osepeli no depuis kobanda lelo yo komi mobali na nga mpo na vie donc pour toute la vie oboya nga lisusu te kala mingi te na obala oyo na opesaka mbongo masanga nyonso namona mpe famille na bino jamais nga na kobala moto aboye te ça se fait bande watobeli ata ça se fait na misha boye ozaka na problème sérieux filme na biso ekomi na forme bandeko ebubediki abimi ata Jésus babimelaki lisu liboso angaye bolukaka makambo mibali Where do you think you're running to? yo kanisi oke wapi It is you and I forever. yo na ngai mpo na libela polo ebosai nga ke yo na ngai mpo na libela Please, pardon don't kill me. koboma nga te s'il How vous can I plaît kill my love? ndenge nakoboma mobali oyo aza vraiment sukali makasi mpe surtout makambo nyonso oyo aosalelaka bien This body you nakanisaki azalaki faible me nzo ata aza mpe ka take makasi me to the bedroom. tozonga kaka kuna na mbetu pardon Now. tokende ka mitan tozonga zonga kuna mitan bandeko mitan est ce que osenga sous prolongation pardon bandeko mais Annabelle akomi mibale bandeko nanga yoka nalembi Annabelle namoni olibanda kuna eleki mpona nini ozolimwa ozobima kindoka oyo ya yo nde nini Even if you know I want to know. ata kuta yango omo ateke bolingo yango esimba te obangisa ngai ndeni naosa bolingo na yo naza mposa so busoba boye te nga mama na nga obotanga makila makasi mpe so lobi olianga okoka te sans efe nga na ya boye naza bato oyo banzambe balobelanga ndeni yo kolimwalimwa kanga munoko bandeko akangisaki munoko yo zoloba bandeko Annabelle yango aza na nguya nini bana basi misusu tokendaka kolinga biso mibali ezambano ya suka otombola voi na likolo na ngai You think I don't know your mission? yo kasi nga na yeba émission na yo Sex te with me and take some kosala video kaka bavideo ya Balthazar apotindela bamasa na yo mpo bozwa 28 millions de naira bokabola yo kebala mwasi na na mboka yo kasi nga na yebi yango te Let's not even talk about the duplex and the car. tala nyonso wana nga na yebi tine badefisi bavoiture yo kasi nga na yebi te peti yo ozwi osombesomeli nga bamasango flatera Get married to a mpe nga na alingi na yebi soki yo tokobala na yo omata okita esalama yo oza nani Well, ça va let's just say, darling, that alingi na yebi so mobali na ngai naza esprit mais mpe ata okomprendre ke nga na esprit tobalana kaka okomi da ya ngai oke wapi boye sikoyo I want to go and make food for nakenda na lamba po tolia Are you te too hungry? yo za nzala te Let us go. toke kuna tokelia bandeko mibali eweleke pardon badi makambo oyo ete ya biso nde bagarçon s'il vous plaît bagarçon baye bonhomme makambo ete ya biso Annabelle Gatz House alobi aza esprit donc tolobe Annabelle Gatz House donc c'est-à-dire eza esprit eza na filme moko oyo esalama Annabelle Gatz House Annabelle atikali na ndaku ya bafantôme Annabelle Gatz House veut dire Annabelle na kati ya ndako ya bafantôme ghost eza fantôme Annabelle Ghost House Annabelle na kati ya ndako ya bafantôme house eza ndako
This is the Massa, truth. calme-toi. Mais comment est-ce que je peux me calmer? Hein? Tolobela Makamouya, 28 millions de naira. Yes. I've tried Ta calling them crazy. bengue oui na bengue Shit is à not plusieurs reprises oh yambanga juste nina ngona kosala est-ce que tu vas perdre vraiment j'ai tu perdre dans mon rebelle boy jamais Calm down, I'm as worried mais as you tous want. à la calme tout ka Let me think, solution let me think, just let me faut think. tous à calme tout kansani na tout ça là ça va tout ka solution yo pesanga ide tout ça ni Hold on. yoka I think I have a system. na kanisi na zana numéro ya ndeune ya mwasi ozana numéro ya ndeune ya mwasi benga ye to benga ye to iba so azo déjà mboka peut-être azo mboka na voiture na biso nani tala benga ye voiture atika kili juste benga ye benga ga numéro ya tina te wana tala koloba numéro ya tina te wana lobaka numéro benga bandeko Annabelle a timeli mission. I don't know what is. Nazoye bateni na ngwezo koma. My son have never acted Mwana like nanga atikala jamais kusala makamba boye. 2 good Banda na yebie. days. Il y a cela 2 jours. No Abenga text te. message. Ata kotina ba message. What is happening? Zabeli avec Mama, my phone is ringing. Maman, téléphone est sonné, peut-être ça yaya. Hello? Allô? Who's this, please? Wana nani, pardon. Yes, it's Amara. Oui, eza Amara. Oh, it's you. Sorry, Eza I don't yo have this bolimbisi. Nazaena numéro na enregistrant kango number. No, te. we've not heard from him. Non, toyo ki ata nouvellement te pa na ye pa propos na ye il y a cela 2 jours passés. In few days time. Kala ming te cérémonie na bango ya date ya mariage na bango etikali kaso ba 3 ou 4 jours. Oui. Okay, I will let you know. Oui, to sala keto yebsa Alright, bino. bye-bye. Oui, bye bye. Bandeko, wana nani? Mama is Gerald. Ezaki one of his Gerald. friends. Moko ya He's calling to find out if brother have called him. camarade ya Yaya benga tuna soki Yaya. son is safe. Na si mwana ngaza vraiment. Aza vraiment c'est soft. Bandeko Pamela yebisaki Emeka bakoluka place soki papa voyager basolola. C'est comme si na monde Pamela est-ce que oyo les bogards oyo eza nani Pamela okay? ye oza bien Is everything alright? nyonso eza bien Yes, oui I'm okay, I'm fine. naza bien Alright. ça va Amy. tala nga nini Relax. sala kimia ok Relax. sala kimia calme-toi I'm scared. nazobanga Father is not papa na nga aza na so mboka all I need you to do te right now oyo is just to tosala relax yourself. zalaka kimia You're so kobanga te uptight koresone and makambo nervous. mingi te See, I am mpe scared. kobanga bato nazobanga I mpona don't want my father bato to skin me alive. papa na bino naza na mposa te papa na very bino careful. ayebake tozosala I mango understand you, Amy. eza But mpe na listen, place oyo eza you don't bobangi have to worry makasi about yoka that. na ocomprendre yo me You have nothing to kozala na do. basusi mingi te mpo nango yoka You said you wanted us to discuss something very olobeke important. tosola elongo eza très important Yes, I remember. oui na yebi And na that's se why we're here. souvenir que yango wana toza awa Listen, Amy, yoka Emeka I want you to quit. naza na mposa okite mosala na yo As a epai na security biso guard. lokola In sécurité my house with my father. pourquoi Why? sala yango mpo na nini Because I've got parce something que better naza na for you. makambo na I have baprojet an bien arrangement. placé mpo na But yo not in my father's company anyways. mais eza mpo na kompani ya papa na nga te me somewhere place for you. mosusu na And olukelo that mosala ya provision bien mpe Comes with a nalingi na car ye biso nasombelaki yo and a voiture house. mpe nasombeli yo Oh, yeah. ndako No. te nananana bandeko basombeli Emeka voiture na ndako te yebisangaki osala aventure te te nakosa te yoka But you're going to do me a favor. mais il faut sala nga faveur moko I would like us to naza na posa keep everything on the low. nyonso oyo ya For now. biso ebatama ka cache-cache I do not pour le want moment my naza na father posa te papa na to have a picture ngai of things. a And comprendre that's makambo because I'm not nyonso sure of how he's going to react to it. mpe eza So bon if moment you te ya would, koyebisa papa na do nga me that makambo yango favor. so osalingaka faveur Let's just be hush about it. batama for now, batama ti until un I'm able jour to tell my father. nayebi
Tant nini na osolana papa na nga tango ozana imera bien. Alright. Merci beaucoup, merci. Ça va, Thank you merci. so much, baby. Thank you. Merci chérie. Bandeko, akomo venga Pamela chérie. Tana invité. Akomi ko yamba lokoso. Bandeko boya muninga yamba. Te fanda. Vraiment. I'm glad you're happy. En tout cas, naza esengo poza Listen esengo. to me, Eric. Yo Come kangai. here. Emeka. Listen, Emmy. Yo kanga penda. I am very Zala vraiment intentional attentif. about us. Naza vraiment sérieuse na makambo na episo. I mean it when I say that I love you. Na yebi penda pourquoi na episo ke I na love linga yo. Na lingi yo. And I'm ready to do anything for Pina us. sala nyonso pona I want yo. us to work. Ti nyonso esala à l'aise pe yo bana travailler. Ozwa misala. OK, oui. Thank you. Merci. Thank you. En Thank you. tout cas, Thank you so much. I na don't know what so you've done to me des right millions now. de Thank you. merci. Si. I'm very happy to hear about this. En tout cas, Don't maman, il faut don't yo ka pour il faut tout célébrer Thank you Kachi. so much. Thank Merci you. beaucoup. Hey, Oui, je salue bana nyonso ya talu. Kuna na mapela rai. Bana masina, bana njil. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, merci. Là, cela ne dérange pas. Je salue mon vieux que j'aime beaucoup, le bof, Mustapha Saidi. Namolongani na e mama Gypsy Kilumbu. cheers, baby. Na pesi bino basalame allez, tobetana. Yeah, tomela moi, esala moi walala. E bouger moi nzoto. 20 elongola moi ba stress hein. Ndeka ezalaka. Bandeko so ba interprétation na biso ezana ba défaut ba falia. Page ya Facebook na biso ezawana. Brainy, bravo talent. Boko mela biso, boko corriger biso et ça là bah c'est bon. Correction na binonde eza onyo sotoza nango posa. Bebo benga biso pona ba encouragement pe na ba critique. Ta cheroli abilo na te na oliate. I need to leave this. Nazana posa na lungwa na ndako ya mabe oyo. Tikanga na kende pardon. I can't let you go. Na otika yo jamais okende. To bala na deja. Yo eba tete uto bala na tongawa. Yoka. I can't marry you. Na ko bala yo I'm te. in love with a Ngana human bala being. ka mwasi oyo You're a aza spirit. normal onza makeli yo za molimo yo za mowe. Found out what happened. You've Ngana fana understood boye my na mission. mona ga Fine, yo I made a mistake. I'm obebi sa sorry. peza Let me mission go so that you can nga rest na in yebi peace. ke na sala ki Let me mission na go. ena nzoto no na comprendre rien nga metika nga na kende te yebi ke na sala ki mabe na yaki apona mission yo mopo yebi don't ne like no it, lo ba I'm ke na lingo ba Eat your yoka food. to sola simalia nano pona limbisa yo pona tika yo bandeko biloko ya cimetière olia bampese bandonge da oyo koloka mbanga ya mbanga mami wata nini yango oyo eza boye Baby, I'm worried. chéri naza vraiment désolé naza pe You know my man. soucié My je suis personal inquiet person. donc oyebi masa na ngai ebubedike oyo masa na biso ye mutu akomanda na biso akende na Lagos mikolo oyo naobenga ye aoyamba biso bapele na nga te nyonso naobenga ye numero na ye eleka te pe ye mpe abenga nga obenga nga te donc nde na boye naza vraiment na souci vraiment makasi oza sur vraiment na makambo nyonso oloba mpena ke ye kota aza eza bien ebube o nga na yebi fo abenga akolekisa journée monte masa abenga ngai nyonso nde nini kuna bamascarade ezosalama nde nini omoni to tosala nini wana na wenze wana abengabenga ngai nyonso ayebisa nga bainformation nyonso yoka juste zala kimia na assure vraiment ke aza bien nyonso ezala bien zala calme bon nayoki chéri oui I have something to tell you. naza likamo boye mpo nayebisa yo nini yango na assure ke yo triche ngai epa bana na ya mike te epa baujana te baujana te I have a chéri confession to make. naza na confession mo boye fo nasala epa na confession ya nini Baby, I did my nali findings. natubela nasala ya As regards what you mabe told me about your omoni mwana brother, mobali oyo oloba eke bato babetaki ye yaya na yo wana bato oyo babetaki right? yaya na yo moto abotola ifuna na saki eza ye aza mwa mbali moko ya mpoli ngai na ebube na bamasa nde tobetaki mpo oyo abeta ebube na dendo abetaki funanya na simateri na ye nini
Are you serious right oza sérieux na makambo serious. bolimbisi na sérieux Did I came to your house amoni to ta na give yaki you na money? ndako na mpona na pesa bino na pesa mbongo ye aye boye abeti mpenani ifunanya na nsima o nsima wana kutata ebube asimba nkute donc ngai nasepela ete kutu ndeni masanga nsima ote yake nsima do you know what you guys did tika babuloko wana yo yeba makambo nini osalaki eke nalinga perde ndeo na nga mbali mpona makambo wana donc bino bobeta ye you know what I'm out of ta here. nakondima te donc naza vraiment jamais nakoza awa chéri chichi chi bandeko chi pardon zongawa bolingo na nga chinchwa papa oyo toyebi ye How is it yo na nga going? toyebi nyonso kuna nde nini But that's all right. ça va Okay, just Okay. handle it amicably, okay? sala kaka Not ke nga nayeba banouvelle nyonso kotika Just do eteli your te best. sala Do the best vraiment you can. makasi oyo That's koki okay. kosala mpo ozwa ye Alright. oui Yeah, thank you. oui merci bandeko papa oyo mission eza kaka bakendaka alukaka bana basi ya moseka na bavillage I ifunanya really love you. nalinga yo ya And I want to solo marry you. naza na posa na bala yo bandeko ayaki lokola ami akomi susu abala I'm ye ready to ebandaka confront bongo every single naza na thing posa he ya has kosala spent on me. nyonso mpe demande Yes, nyonso including bino the bride price. I bosenga am ready to refund naza everything. vraiment mutu moko ya malamu mpe na osenga na okakola mbongo ya libala te Look, I know yoka you're nayebi rich ke and oza na you're mbongo capable, oza capable but the Mais love I have for bolingo naza nango my man is mpona priceless. mbali na And I'm ngai going to eza wait for him infini donc return. You mean you love him? ekokosila How can te you yo love a lingo man olobaki yo who linga left ye you me in the ndeni yo village? linga mwa mbala me mwa mbala na Yes. atiki yo na He village left you in yake the na village ye for the city. alungwa 2 na days village now, ake no kuna phone calls. nani na cité He doesn't abenga even yo care about te your ya sila whereabouts. 2 jours non I'm going to wait for him. nazelaka I'm sure ye he's going to naza sûr come que back ye soon. And as a matter of azonga na ye fact, kala we are mingi te getting married peu next week. importe biso tobalana kaka Ifunanya, why do I ifunaya have a very strong feeling that he has on nga me? naza na bolingo ya makasi mpe You know sentiment these guys ebele when they mpa get na to the yo city, they just yo maybe they meet kokanisa some mwa rich mobali woman. mo bake I kuna think he's that kind of kokutana mpe na ba basi Not my ebele na man. cité Wait, mbali na you nga te said you wanted to yo be my lingo friend, right? olobaki ozala meilleur ami why na are nga you n'est-ce pas discouraging oui me? mais est-ce que poani okoma olinganga I am not te discouraging you. nazolinga It's just that I kolinga can't yo stand to te see na you get buzoba voyez fooled by one à part guy ça in the name of mwa mobali mo you love boye him. ozopesa ye You're babolingo mais opesa Allow me to ye be alinga te eza And bolingo I'm na going yo to appreciate it if you stop coming to my house to tell me eza this bolingo na nga nonsense. I don't moko like it. nyonso asala Please nga stop. nasepela yango nalingaka te moto abenda matoi mpo na bebe na ngai wana nawulumukaka mabe na yandukaka Don't love me. bon pardon nalinga yo kolinga I nga want te to get married. naza na posa na bala marry me. kobala nga te o I am ready to give you naza na the world. posa ya kopesa give you the mokili world. mobimba If you kopesa don't nga give me the mbo world. ebuba kopesa nga mokili mobimba I'll make your life good. naza na posa vino échange ekoma ya lola naza na posa ya ekoma ya lola te naza na vi na nge échange na ebube bandeko basi ya boye na kinshasa boza so boza bokomela biso wana na whatsapp soit na facebook na page ya tiktok na biso mpe eza wana vous ne serez jamais dessus na tiktok bobeti mpe kaka Who is he looking for? Breni bravo Just a friend. talent A wana nani eza ka meilleur ami kaka Well, ami he's been asking me to marry him. ayebisanga I ke said, abala nga me na boyi didn't you tell him you're married to me my brother already? okoyebisa I did. ete ke yo de obala na ndeko na nga nayebisaki ye o babuzoba yoka Did he call? abengi He hasn't. te abengi te o bandeko ebubedi ke akozonga lisusu te bozolukele wapi ngai funanya bala na yo pado I am telling nini you, I ozoloba saw pena ya you. solo Own mama two very eyes, my misu own na two ngai eyes. mibale bana ngo mpe bazalaka songisongi tala What will your nga mona elder moni do ye this? boye na misu na nga This is not nini yango what we tala talked oyo about. makambo nini ye na yo ya mobala His kosala friends bote causing Yeah. eske They have been calling camarade to nini ask me babengi his te whereabouts, if he has babengi called me. baobenga batuna so akomi will they be the awa one calling me us? ndeni bango baobenga But biso they came here tandis and ke took him to mwana the biso city. aza kuna na site Oh God. o Let nzambe nothing happen to my son. nini I don't yango want to komeli hear mwana any nga story. naza na posa bahistoire moko ya babuzoba te mpo na mwana ngai I don't understand. I na don't understand comprendre what pe is te going on. nini yango ezoleka boye All these things is making me nini sick. I'm yango feeling so makambo restless. esalanga ke nakoma What could obela that o be? And why are his friends calling to bande find out if he has bakamaradi nini called me? Instead of bazobenganga them knowing where bazobenganga he benganga is. baza mposa baye basa aza wapi
Hey! Nothing should happen to my son. Lo monte amabe comme la mwana Nothing nga. should happen to Et lo him. monte comme la Whoever mwana that nga. cares should hear me now. Atan bato bazoyo kanga na quartier eloko moko te komela mwana na ngai yo. Eloko moko te komela mwana na ngai yo bino bandoki ya quartier yo. Bapapa ya quartier ba mitu minene wana pardon. Mama ozobenga benga watu ya. Yeso. What are we going to do? Siko tosala nini? If you refuse this, Soki oboyi mwana oya bala. you see, rich people Tala. are coming to Batambongo ba oya babala And mwana you na are still yo. insisting Ozoboya. on marrying that loafer that is living with Oboyi the papa in the wana. city in another. Babala e pe ibo otelaka mwa mbali wana ke na cité. You and your mother away. Omo yo na mama no na obenga na bino na kata ndako yo. And that is Bina why famille. we are here. C'est pour cela biso toza awa. 3 days. Just Ozaka na 2 3 jours. days to make up your mind. Tozopesa yo 2 jours oyo ofongola mutu na yo. Oyeba so biso toza banani. Obima libana ya ndako oyo. Bandeko. Mbana balago. Ekosimba te. They go do kahadi. Ah, ebubediki akekutana demo kuna. Stop crying. Get Yo in there. kolela juste. Huh? Ah. Please come. Yaka. Ifunaya. Ifuna Give me your ya. hand. Pesa ngalo boko na yo. Let me card you. Yaka. Pesa ngalo boko na yo. My daughter. Bandeko, awa to yebi de ebubediki problème komelie. Parusa maya miso. Wa bebe. Ezaka pona mwa bato wana. Banoko na yo ba oloba wana. Papa leki na yo pona ba alongola maya miso na. Seeing your tears at all. Ça te perdre maya miso na boye. Mama motema na ngai komi na pasi. Naza posa na kapela mbali na ngai. Ifuna Where nya. is your faith? Where is your Tala fwa na yo. Kondima na nyonso bwati Where is your yango. hope, Ifunaya? Zala penda na kondima espoir na I told yo. you that I'm Eza standing wapi? behind you. You don't believe Gato me. na ebiso kena wana nsima na ondimela ngate. You see, Yoka. everybody know. Ngai Come na back yebi to confirm your ebubedike. mind. Ebubedike onga na yebi ozonga obala yo. Pardon kolela It's lisuste. okay, stop crying. Tala. Kala mingte. That's why you're crying. Ya mwana ozolela alela. Tika mbana. Oh. It's okay, stop crying. Ça va kolela te. You're crying like one that doesn't Zolela have galo kwa mtu mosondeni. Kototo yebi couple oyo. Molimo na mwana mobali ya normal azobatama nzamba za lokubo akima ane ka boye me mwana suka bo bakanyi na baba bane ai toyebaki abima bwa monie Get inside. tala zonga na kati na ke placement te inside. na ebiso zonga na kati naza na posa ya kolungwa na kati ya ndako ya salite tikanga na kende Else kill me. soit obominga oza posa na bomo na ebiso bia zonga na kati te na okete soit bomanga kanga munaka bandeko atindelaki ye nga nzambe makasi mpenza te bilemba bandeko oza no makasi te me oza poza makambo mabele ngai ebubedike mawe kosu ebendani ekeye ezongi I am fine. ça va I wish you the very best. nayebisi yo kende malamu bandeko awa emeka c'est comme ça sali oyo pamela yebisaki papa nini yango eleka ye alobi aosala lisusu awa te na biso abimi emeka What happened? nini yango Why? ekomeli yo pourkui Quit? okati mosala oboyi mosala pamela He wants to go. akende adémissionne akende ozoyoka ete Fine. ça va Fine. ça You va can quit. so Go somewhere se else démissionne and work. problème eza te koya tuna mosala te kende kaluka mosala mosusu ya bien bafutu mbongo be pamela oza bien okoki koimagine So what sikoyo I'm nini yango thinking here- oza pourkui oza kaka awa te bolimbisi merci monsieur bandeko awa emeka asali kaka ndenge bayebisi chifemba zala kimia chifudemba tamba nalingaki jamais mwa mobali oyo mokola liboso namonaki ye me mwana ngai azalaki na basentimentali na ye ya koloba kake no tozwa ye ozomona azwi deja basalaire na ye aosorganize chief bon
nalingi nayebi soki nga kuna esimbaka te baeffort na nga nyonso famille wana baboyi kopesa mwana wana na loboko ka ya libala banoko na ye balobi bakobengana mama na ye na ye soki bapesi ye na libala te. Chief Mba oza na posa ya mwana mwasi wana ye neti aza wana aza penza na etoile na mutu na ye ntango yo ozwa ye mpe nyonso baosala yo ozwa ye kaka na mbongo. Oui, nasali bageste nyonso me ezosimba te. En tout cas naozwa ye cette fois-ci natindi peti wana ndabala ye. Bandeko tocomprendre cross ti azoyaka toyebi ntango bazali na réunion wana Chief Mba non c'est comme si Chief Mba nde moto azotinda cross totimbeli deja balobi azobatama na nsima mpo bazwa ifuna ya baje na ye yango oyo baje na ye yango oyo totimbeli alobi atindi peti mosusu mpo ye tour na ye esimbi te me ntango atindi peti wana bazoboya kaka ye na libala awa emeka ye wana yaki emeka yaki namoni ka voiture oyo emeka azongai na village na presentaki emeka parce que Pamela alobaki azomele voiture mama bandeko bafilma bien en tout cas bobenga biso boza décider vous voyez bafilme moi bien mpona bino elongola bino mwa ba stress wana ya voiture na nga yaya na nga komi muta mbongo mama ya na nga ye mama bobima mama bobima bandeko awa emeka zongi esala bien mama papa nazongi yo bobenga biso po bozwa ba dédicace na bino. Vous ne serez jamais de ici. Aïe basalam bamakamwa bien na bandako na bino. On est ensemble. Tout mon nana. Et you